Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Kaka ndenge to mesana koloba tango nyonso tu ndeko ozali awa na poto ozali na pays développé kolala pongi te ndeko lamuka na pongi moto akosa yo te moto aloba na yo n'importe quoi te po ete ozali na privilège ya kozwa ba info nyonso po ete ozali na facilité ozali quand même na pays développé ndeko. Bandeko babolingo tokoyebisa bino lisuelo komoko. Il faut boyeba yango ete tango bazali koloba politique ezali likambo oyo to la démocratie tango bazali koloba la démocratie eloko oyo il faut kotikela mutu nyonso azala na liberté ya choix na ye. Mais lelo tokomi komona ba congolais awa balingi kotikela baninga na bango lisusu bazala liberté. Balingi bato nyonso tu bakoma bakombatant neti bango. Okoki koloba likambo ya malamu mpona gouvernement na Congo te. Soko lobi likambo ya gouvernement mpona Congo omemi ngambu. Bandeko babolingo tozali ko féliciter bandeko oyo mibale ya PPRD oyo bazwi courage babimi liboso ya caméra na kombo ya Monsieur Igo na Mama Yuska Kongolo. Bango bazwi courage ya kobima liboso ya caméra pona koloba pe pona kotalisa ndenge nini moto akoki ko se comporter na likambo oyo ya etali démocratie pe batalisi lisusu ndenge nini mboka na biso na sima ya mikolo ndenge ezalaka na ndenge ekomi lelo. Vraiment to beteli ndeko Igo na Mama Yuska Kongolo maboko mingi pona courage oyo bazui pe maloba oyo balobi liboso ya caméra. Vraiment nzambe ya pambola bino pe abakisela bino mingi wana nyonso bosali yango pona kolongola ba idée oyo ezalaki epai ya bakongole mosusu oyo bazalaki ba bleu oyo bazalaki koya kokosa bango facilement ndeko. Lelo bato mingi bazali koloba awa ete non mboka na biso boye mboka na biso boye. Lelo ba misusu bazali koloba non mais mboka na biso tozali bato moko tokoko kozala na ba crédit te po tozala na ba ressources nyonso minéraux nyonso tozala nango. Oui bandeko bolobi malamu po tozali na ba ressources nyonso tu minéraux nyonso tu tozali na yango. Mais il faut siko kotuna lelo bato oyo bazali koya kotelelisa bino nani théorie wana oyo bazali koloba ete tozali na ba ressources nyonso tu minéraux nyonso banini ezali kaka bato bakambaki panda 32 ans na tango ya ex-Zaïre. Mais botuna bango soki ezali bongo na makambo baza koloba na biso lelo bango bakotaki baniongo pourquoi na moment wana po ete lelo bakomi kolakisa ete Congo ezali mboka oyo tokoki kozala na baniongo te po ete toza na ba ressources nyonso. Alors bango bakotaki baniongo pourquoi lelo kutu tokoki koloba ete soki toza na baniongo tokoki koloba oui po ete pays eza na guerre banguna mosusu bazali koya mpona koexploiter baminere na biso. Mais na tango ya 32 ans baminere wana kaka bango moko bato wana mutu bakambaki yango bango moko basalelaka yango. Alors botuna bango nanu baniongo bango bazalaki kokota ezalaki ya sens nini mpona tango wana bango bazalaki na privilège ya koutilize baminere na biso ndenge balingi. Ba rebelle bazalaki te bitumba ezalaki te makambo nyonso ezalaki pepele pe bango nyonso bazalaki kosimba baminere na kati na maboko. Lelo oyo bangwanda oyo bazali koya kotalisa bino ke non voilà mboka na biso mboka Congo ezali mboka oyo tokoki kozala na baniongo te banini mbanda mpenza azali kofungola monoko po aloba ke mboka na biso Congo ezali mboka oyo tokoki kozala na baniongo te. Ebongo na ntango ya Mobutu baniongo bango babandaki kokota babandaki kokota yango mpona nini soki bayebi ete barichesse na biso eza kosenga ete tokoki kozala na baniongo te. Lelo oyo ba crédit oyo bango bangwanda batika na mboka oyo lelo Joseph Kabila ekokuta. Lelo bangwanda bakomi kosala neti ba wanga na ba crédit wana. Mais ezali pasi pe mawa.
bandeko bino boyebi te que Joseph Kabila kutu mutazali ko sala makasi lelo tala lelo na niveau tokomi bandeko bino lelo bozali koloba mais botala kaka na 4 ans ya pamba moi biloko moke Joseph Kabila sali mais soko tuni na bata deuxième république na 32 ans bon la tsabiso ba evro bino bo sala rien 0-0 banzela kutu ya malonge zalaki te banzela peza mabulu bandeko to bandeko vivre neti na zamba neti na kati ya village nani ayebi yango te lelo boza kosalela kaka bato bamakelela tellement boyebi mpe politike yango te bokomi kokanga meme n'importe qui mitif bokomi meme koloo bamusicien basali nini nani yango ayebi te ke Mobutu bamusicien babande koyembela ye 24 heures à 24 heures baza koyemba kaka Mobutu totikala komona te mokolo moko bamusicien na baye na poto bino bato bozalaki boloba ete tokangi bamusicien na mitif mpo bazoyembela kaka Mobutu alors ke mboka ezalaki na kokende kokufa lelo boza koloba ete baenseignant impayé mais boyokaka mpe soni bandeko boyokaka soni bino na ntango ya Mobutu boyebi bato bazalaki impayé pendant combien des années boyebi bato bazalaki impayé tolobaka yango malamu bato mosusu bakufa bakota na se ya mabele likolo ya basusi ya bambongo tata mobimba asalaka kobanda tongo ti le 30 kobanda le premier ti le 30 mai ayebi te soki mbongo yango ya salaire akozwa mpe batika bango kaka boye est-ce que na ntango wana ngwanda azalaki na susi ya bafonctionnaire bayebaki ata ke bafonctionnaire bazalaka bayebaki ata ke bafonctionnaire il faut mpe basalisa bamabota na bango lelo bozwa na bapolitike ya lokuta ya solo mpo na kokosa peuple bino bokokosa banani mais bokosa bato oyo bano bazali ya babotami ya na bapoto mais bokokosa biso te nani yango yebi politike te ya ntango ya Zaire ndenge elekaki politique ya salite ya solo ya lokuta ya kimoyibi lelo bato nyonso baza kosala makelela awa na poto awa ce sont des moboutistes bato oyo babomaki mboka lelo bino bozali koloba ete baministre na Congo bazali kozwa bambongo ebele bato mosusu bazali kosouffrir mais bino bozali komituna te na ntango ya Mobutu 32 ans baministre bazali koganye combien bangongo ebele mais bafonctionnaire babandaki komona basalaire na bango te bamakambo mosusu il faut kolobaka bosalaka hypocrisie te ata balobi ete démocratie oui démocratie toboyi te mais na kati ya démocratie wana il faut kolobaka bamakambo oyo badesavantage oyo bato basaleli bato pendant 32 ans lelo soki mboka na biso komi na situation oyo ezali Joseph Kabila te ezali Laurent Désiré Kabila te ezali nde bato ya 32 ans ya ntango ya Mobutu babomi mboka lelo banyongo nyonso ozali kofuta mpo na Congo ezali banyongo oyo ya bato ya ex-Zaire nani yango ayebi yango te epuis bato mosusu bazali koloba ete tala boye non avant ya kobanda koloba bobanda nanu na racine bobanda kotuna bato ya ex-Zaire bamakambo basala lelo ngwanda aye kovandela bino na poto komi neti yende Saint-Pierre azwi elongi ya Saint-Pierre alati akomi koiteya bato lelo religion ya Congo mais ngwanda koteya bato religion ya Congo na sens nini boyebisa biso po ete yende azali bango nde bazali ya la base ya destruction ya mboka na biso lelo mboka na biso soki ekende ya kokufa ezali ngwanda lelo ngwanda ye pembeni ya bangunda akomi kolakisaki bangunda nde ye nde akomi camarade na bango intime ngwanda ye obande kolinga bangunda liboso oyebi babétise nini yo sala bangunda boni yo bomisa vraiment tozali kokamwa mingi lelo mpe bakongolais mosusu na poto bazali kofungola munoko oyo bazalaki bana yao batatale baza koloba mpe kongo mboka na biso wana di bozali kofungola munoko mpe koloba boza koloba mpe na Congo kutu bakote mosusu courant ezalaka te boyebisa biso Mobutu atikaki bacourant na kote ya babumbu bakote mosusu kutu na babumbu kuna bayebi te mulili depuis 32 ans bayebi kaka ke mulili bamonaka kutu ata courant te Kinshasa kutu courant ezalaka te makambo nyonso te ezalaki kaka mabe na mabe ebongo bino bokoya koenseigner biso nini soki bofungoli monoko kaka mpo boloba lokuta bamensonge na bino mosusu toyebi yango
baza ko yebisa bino bokende na Congo bozo ko luka o bolobi politique bokende na Congo pour moi l'expert qui sait rien bolinka ko vanda na poto pour sala la stratégie na bino ya ko lier ba diaspora congolaise bambongo na ba information ya lokuta bozo ko pesa batu mais tout de suite on timbeli bino